Nayebi musikoli nanga azana bomoi akotelema moto ya suka pona likambo nanga tongo ekotana ata molai ya butu nalenga te o. Nayebi musikoli nanga azana bomoi akotelema moto ya suka pona likambo nanga tongo ekotana ata molai ya butu nalenga te o. Nzembo wana yango nazoyemba banda tongo nayebi ka parti wana epi nalinga yango mingi nayebi ka parti wana. Mbote na bana bilembo nyonso napesi bino mbote Badeline TV nyonso napesi bino mbote Nzambe na biso aza malamu mingi, aza bolingo mingi, asali biso ngolu tozala suna bomoi o toza nango yango wana azwa lokumu anetolama asanjolama azala na biso na video o papa azala na biso na video o kolo Nzamba mpuntulendo Nzamba bakoko na biso tobeleli yo zala na biso na video o nazo sala zala na nga Molimo Santu kambanga zala na ndeko moko na moko fongola bana na yo ba comprendre liloba nini ngolo bana bango na video oyo ba comprendre kolo sala na Molimo Santu yondo yebakana ko convaincre bato yondo yebakana ko directionner biso sunga mwana moko na moko akolanda video oyo o nyonso eza yo te eza na nguya soki mokete na kombo na Yesu pe na nguya Molimo Santu na bonde bongo na kombo tata mwana pe ya Molimo Santu. Alleluya. Nzambe na biso aza malamu. Video oyo na eko partager na bana bilembo nyonso video oyo fale na yebisaki bino ke na kosala video wana pona mai ya mapamboli. Babone na biso ebele bana bilembo ebele o to banda na bino deja boyebi ke to tiaki ma mapamboli deja année passée to tiaki to lobelaki yango le 6 avril to kotika bongo te eza tana 3-4 abonnés o babakisami awa o bazo o tozoke na bango nzela moko aza pe mwana elembo o Nzamba fongoli pe mayele lokola ngai na yo il faut à comprendre ma mapamboli tolobela na Adeline TV eza mai nini et puis mai yango bazulaka yango wapi mai yango esalaka nini donc yango wana il faut tolobela yango pona ba oyo bako rejoindre biso. Ok, Nzambe azala na biso, Nzambe azala na biso. Nzembo oyo ezomatanga banda tongo yango nauti koyemba nayebi musikoli nanga azana bomoi akotelema moto ya suka pona likambo nanga tongo ekotana ata molai ya butu nalenga te o. Do tongo ezotana na bomoi na biso tongo ezotana ata molai ya butu ata molai ya mikakatano Nzamba za Nzambe suka telemi butu ya mikakatano nyonso esilaka na bomoi na biso bandeko. Nazolobela likambo ya mapamboli tokotia yango na ba porte na biso ba o toyebi problème ya te nazoloba pona ba o bayebi te pe nazopesa témoignage moko oyo ekosala ke ba o boyebi te bomona te ke ezaka video mo si toyebi na biso tolanda te nazopesa bino témoignage oyo ezaka yanga moko pona maya mapamboli non napesa ngo awa te non napesa ngo te pona ba témoignage ya bato ebele yali mais na otia ya bato te mais botindaka ba témoignage botinda Nzamba linga bato ba témoigner Nzamba linga bato ba témoigner eza bien ekosunga Nzamba yebisa yenga Adeline ma mapamboli ezobikisa bato ebele ba obika mais bazokamwa est-ce que eza kaka na biki nanga ou bien mai vraiment mapamboli mute bikisi nga do bazozala na baduti baoyeba te est-ce que eza mai o mute bikisi ou bien eza ndenge ou bien Nzambe ka bikisi na nga po ekomaki tan kaka na bika Nzambe mutalobaki na nga yango
mais eza problème te l'essentiel que nzambe azosepela bana ne babika bakomi na connaissance moko ya likolo bandeko na nga koyeba mambama ya mapamboli eza connaissance ya likolo nga so nayebaki mo banda kala nayebi te donc mpona kobanda naoke mbangu na oyo batusi bayebi déjà nazo expliquer likolo mpona baoyo bayebi nanu te mpe na kokota na témoignage ya motuya oyo nayebisaki bino ke na kolobela témoignage ya photo oyo photo ya papa Simon Kimbangu na kolobela témoignage nango awa bomoni yango na kolobela boza apprécier te biso na désir te toza apprécier te ok po ata na nzela ozokende otieli kute ozolanda nao nzambe azala na biso nena loba likambo ya mapamboli eza nini ezali tozalaka na 2020 na 2020 wana ezalaka na confinement boyebi ndenge bato bazalaki kokufa na confinement wana tokomaki kosambelaka kaka kosambelaka nde tobanda ezalaka kotalatala mpe bavideo nga mpe nandosasalaka bavideo mpe période nasasala mpe bavideo nazopartage na bato nazozwa mpe bato mpe baotinda nga video moko nayaki kotombe nango nayaki kotombe na video moko mwa mobali moko azoloba alobi bandeko bakoko balobi pardon ezali nde bon ezali te nde non bandeko na nga bakoko nzambe alobi ondire nzambe alobi te pardon bozala naloba nde nayokelaki yango je crois ke eza bon mpo ezalaki mpe kala na 2020 wana me nabosana yango te mamosusu babosana yango te na vire etikala vi na nga mobimba etikala mwa mobali wana alobaki boye bandeko na ngai tala ndenge bato bazokufa boye mais tozokoma le 6 avril le 6 avril wana nzambe alobi ke le 6 avril eza mokolo oyo papa Simon Kimbangu abandaki musala na ye eza mokolo oyo papa Simon Kimbangu abandaki musala na ye yango wana nzambe alobi toyebisa bino bana Congo botia mai na baporte ya ndako na bino na butu ya le 5 avril po tokoma le 6 avril na butu wana bakoko na biso bakoya kovisite biso na butu wana botia bamai na baporte na bino bandeko wana ngai nao na sosoli mpe mambu ya papa Kimbangu nde na sosola lelo te wana nao na sosoli makambo ya papa Simon Kimbangu vraiment nde na sosoli lelo te mais nayebaki déjà ke mutu nalota na bandoto na nga eza papa Simon Kimbangu nayebaki déjà ke mutu nalota na bandoto na nga eza mama Mwilu nayebaki déjà ke bato nalota na bandoto na nga eza bamama Kipavita bamama Mafuta bamama Nzinga nayebaki yango déjà na 2018 nde nayebisa bino na banda komona papa Simon Kimbangu na bandoto na bavision na banda komona kobanda 2002 na banda komona papa Simon Kimbangu mais nayebaka ete mpona Kinshasa na mona nanga photo na ete en tout cas nayebi te so na banda otala te so nakutana nango te ndeni natika komona photo na ete oyo alata liputa lia nazomona na bandoto na bavision na nde komona kaka eza eloko mo mystique koma nazomona mutu oyo boyeboye na explika déjà na mama oyo na bandeki komona bamama wana na ndeki kokanisa ezalaka kaka mama moko oyo ayaka koyedenga kwa kopia baconseil banini après nayaki kose rendre compte ke ezalaka badiférence badiférente mama oyo namona po mokomosu namonaka bango nyonso namonaka bango bazalaki ata 6 to 7 na mama na nga oyo abotanga azalaki mpe parmi bango nde na 2018 nde nayaki koyeba ke ezalaka bamama Mafuta bamama Nzinga basetre na biso oyo toyebi na bahistoire donc nayaki koyeba bango à partir ya 2018 nde nayebaki mpe namona papa Simon Kimbangu oyo mais nayebaki ye lolenge oyo nayebeli ye lelo te na ntango wana kutu papa Diangenda bosana papa Simon Kimbangu kiangani donc natiaka kutu yeka te donc mambo kimbangisa ka kutu te nayebaki kaka papa Simon Kimbangu
ali puta pona mona kae na tana peza kino na moni papa Diangenda te na eko sosola makambo papa Diangenda na papa Simon Kimbangu kiangani ezaki déjà na 2021 bolanda nga boyebi ezaki déjà na 2021 nde na yaki ko sosola papa Simon Kimbangu kiangani na papa Diangenda ezaki mukolo moko na betango déjà to beta kango pe kaka po tikalika histoire ko beta maka to ça appelle livre maman déjà on ça livre tout ça appelle livre ok après sikoyo bandeko na ngai ne mwa mbali ana lera lobaki le mwa mbali ana lobaki na yoki eka totia ba mai na ba porte ya ndako na biso bakoko na biso bakoya ko visiter biso mkolango abi papa Simon Kimbangu nde aloba ibon papa Simon Kimbangu akotinda bakoko na biso baya ko visiter biso nde en tout cas nazaki convaincu mbala moko na otia mai nazaki convaincu mbala moko pona nini nazaki convaincu nga mona bi namonaka bakoko na biso wana pona na ko comprendre que ba maman na mona keza ba setre na biso o pe na mona keza papa Simon Kimbangu bo pourquoi pas na tia mai na otia pe mai na ebisi pe papa Dienga bien papa Dienga landi vidéo mo babile 5 na butu to tia mai wana toko esalisa biso contre ba maladie oyo ya corona ba maladie bele surtout déclarer maloba na mai wana to meli toko bika to tia mai na porte nde tozwi nde kana lobaka mikolo na koma loba nga o atoza na nganga oilinga piège o Adeline te eloko boye sala boye obika nga na osala na kombo na Yesu na yo mongango ko regrette poko yelaki nga yango dole nazwaki wana leto na mobali na to bondelaki na kene mwa mbangu na yebite pourquoi na ko kembangu te na tiaki mai na porte to bonde na mai wana tolobi Nzambe biso tozo bonde na mai oyo to na porte toyoki balobi ete yo kotinda bakoko na biso baya ko beni mai wana voilà bakoko na biso bakoya ko beni mai pe mai wana ekosunga biso na makambu ebele to bondela kanango so to beli nde bandeko to bondela ki to zupe mai to tie na ba porte avant que les 5 wana nga na sala vidéo moko nasaka vidéo moko na 2020 wana na partage ki yango na bisi batu botia ba mai na ba porte bakoko na biso bakoya ko visiter biso bakoko na biso nga na zondima ngo eza so pona monaka bakoko na biso wana siko balobi bakoya ko visiter biso le 6 avril ponzoka nde wana pe mukolo yango pe ka yaonde na yaki koyeba ke papa Simon Kimbangu abanda misala na le 6 avril bandeko nanga mukolo yango na yaki koyeba ngonde yangwana na yebite soki na yeba ka ngonte pona nini na yeba ki ngonde jour wana ke papa Simon Kimbangu abanda ki misala na le 6 avril nde après toye kozwa ba mai pe nde totiaki na porte wana na kondima nyonso tongo pe na yebisaki pe bato ebele baregreta na Facebook po na partage kon na Facebook na YouTube bato ebele babi mama Deli nde toyebi opindo osambela kokomi makambo bakoko kotia bamai na bapote nga biti nga namonaka bango naye kokompre bato namonaka eza bakoko na biso namona boyo on azokwana mama Deli tete mamba bonzambe eza bongo te komoko ekobunga boye bato ebele bayebi nga balobaki na nga me nalandaki na nga bango te lokwa nazalaki deja kitendi ya mwindu se longwe nga na nelongi donc nazonga susima te makambo ezala kokei kaka tozonga susima te nga so na bandi da komona vérité ata yo lobi nde nakoloba yo nde nga nazalaki lokola yo mais lelo naza su lokola yo te donc ezosenga na yo nde esala effort okoma lokola nga mpo nga na kozonga susima lokola yo te bandeko na nga na totiaki mai wana après tozwi pe mai wana tobonde na mpe toprotégeant totia na chambre le totiaki yango wana bandeko na tokomaki komela mai yango wana ta mosusu kaka tofandi na biso kaka boye
ade yang na mai mapamboli to pesa nkombo pe mai ya mapamboli po baba bakoko na biso ba ya pambola biso le tozo kwa ke bakoko ba ye bapamboli mai wana ozomona to ndimai ke bakoko ba yaki bapambola ki mai wana ndele tozo to kom ko benga pe mai ya mapamboli mo mutu pasi muke kaka to kozwa ver bozana zwa ver na laksa bino tozalaki bandeko na ngai tofandaka boye mwa mutu pasi mukie mai ya mapamboli nazwa na ndako na nazalaki na baver oyo nyonso epasuki etikalaka moko nayebi pourkui na ebetela bino mpona ver oyo na tozwa ver oyo mobimba tozwi mai ya mapamboli totie mobimba kudu tobondeli nango tomeli en tout cas tobande mpe komona ça va quand même ezalaki ka mwelika muke kaka mai ya mapamboli totie ver mobimba tomeli ver mobimba tomeli sikoyo lenga nasalaka video wana na oyebisa bato totia bamai ke sunga biso nga kutu nde na aboye na kotia mai na porte ya ndako na nga epuis kaka le 6 avril oyo te bale 6 avril nyonso nga na banda kotia mai wana na olo bango na video boye bandeko na nga te nzambe na biso atande tosala video oyo tobanga nzambe nga mama delinde na osala video oyo makambo nga na oloba naloba te mpo esepelisa bato naloba te mpo bato bamona nga nayebi koloba naza na baagrime bele boyeboye te fo koloba oyo oyebi ke eza bongo mpo nzambe ayokaka bandeko na nga nasalaka priere te naloba ke nzambe omoni nga nde nalia na banda kotia mai chaque jour nayebisa bino verité nasalaka priere wana te me lende nasalaka video nazoyebisa bato bomoni nga mai na kotia chaque le 6 avril chaque le 6 avril na banda kotia mai chaque le 6 avril na banda kosalela mai wana na banda kosalela ngo petit le 6 avril wana na tie lisusu do na vie na nga nde na ovivre na mokili oyo loba ba changer calendrier so ba changer calendrier te ngai le 6 avril nyonso nga bando tiaka mai na porte na nga pe na banda komela ngo na osalela ngo lolengo nga na lingi na salela na lobaki na video na nga nde elekaki ekoki koleka bato ebele mpe babengai nga mama Deli makambo ozoloba nakanisi mama na biso mpe azalaki kotia mai na porte ya ndako omona soki mwana azobela kotia mai na porte ya ndako alobi maloba tie mai na porte ya ndako na ntongo omona asukoli biso yango omona mpe maladi esili azalaki kosala ndenge wana makambo oyo boyeboye mama koko na biso moto andaki kosala bonga bia bon biso toyoka makambo wana te biso toyebi yango te tala toyi kobandaka kososola yango ka lelo nzambe azwa lokumu nde bandeko na nga nalobaka bongo après sikoyo eleki nango mpe mai ezalaka nango na ndako mwelika mukeka epesaka mai ya mapamboli na mela na nga pa otie ver mobimba kudu obondeli omeli mwede likambo ver mobimba obondeli omeli ala pour monika biso nde tozaka na temps la likambo esami wana oza omelaka après na ngonga mo mpe tobosana na biso moke ma mapamboli mpe yali me tomelaki yango mpenza makasi mais après eya kosala tension eyaki komatanga makasi sikoyo période wana bandeko na nga nazalaka na tension komata makasi epuis nazalaki bapesanga bakisi mpona komela mpona tension. Allez, après sikoyo nzambe azaki tout le temps koloba nanga ke natika komela bakisi na po ekobomanga en tout cas langage banda oloba ngwana binanga Deli ntika omela bakisi ozomela wana ekoboma yo mwanga siko nalobi bakisi ke ekobomanga wana na pe toyebi te ke bakisi eza kobeba toyebaki onon te alobi bongo bakisi attention ozomela ekoboma Deli ntika komela kisi attention so nazokama nzambe azoloba nanga na matoi nanga natika omela kisi attention mais mwanga na répondre kasi bikisanga so bikisinga na otika omela kisi attention le na osala par la fois na tiki komela kisi attention ma bandeko nanga tension modèle komata yo do mozomona tete nazongela kisi mais so bando omela kisi obandi oyoka bien so bando omela kisi ozoyoka no bien ata omela on chaque jour te mais ozomela on ka moso obosani so obosani to meli oyoka bien tension et salo mabete mais so tika komela kisi na 2 semaines kaka o compter pe 2 semaines tension komata kozonga mais après les ozonga so komela kisi na nzambe so Adeline nazo peki so kisi ozoningo yoka to okufe kiso ekoboma yo
tika komela kisi wana nzambe asukisaka wana mena tika komela kisi na ndenge nini sikoyo nakobika na oza ndeni tension etala tension bandeko na nga nde periode wana nasalelaki mafwa na nga na bande su komela kisi te narumelaka mwa ndamu namela su kisi te tension mpe ezalaki bien ala après ekozonga nango lisusu periode yango ezongaka lere ezongaki tension ezongaki ngai ala après sikoyo na bandi tension ngabi nga mtu natika ipa komela kisi ngo namonaka bien tension te eloko te panda pe temps mulai boye quand même ndenge nini tension ekoki kozonga nga wana tozaka na 2020 wana tozaka na 2020 wana nde naobeta lisolo ya 2020 video ekokenda ta mwa mulai bandeko na nga na 2020 wana nde naye komata tension makasi bongo après na meki koregistre mwa ndambu esimbaki te après na senti pena vertige tension oyo eyaka na befe wana donc nayoki mabe moko non jour on nayebaka nazalaki na chambre papa Didi azalaki na salon sikoyo na chambre wana namonika nalali ngabi te nalala le na olamuka tamusu nayoka bien nalali nalamuki olamukaka na vertige ozoyoka nzoto mabe ngabi te pardon namelaka akisi po nayoka mabe nayoka kosala AVCA ndemba moko naye kobenga papa Didier le ye aye siko na chambre nayebisi ezalaki mwa bapokwa boye so na bosani te ezali na butu te na mwa bapokwa boye mbamo siko nayebisi nga na bi tension mpe ya mobulu makasi journée mobimba nde nazali na ndako ado tension ezanga makasi abi tension mpe esali yo mwa mikolo nga na bi ngabi nga nasali nga mana mela na asukisi te na pamboli nzambe sikoyo na shote ezwila nga kisi bandeko moka nde nalali na nga naza poso olala me nalali te nabika papa de ezwila nga kisi akia bandi koluka eza pinga na bi ondie kisi moko boye chakosi mo na voyageaki nango mpo nazoyeba su te bakisi yango ndie nabwakaki na nga nayebisi chakosi mo na voyageaka nango ekozala na kisi na kati wana pole na voyage komonika so voyage te pe na bakisi nomelaka omemaki yango ngabi kozala na kisi mo na kati wana chakosi wana eza place boye papa disko abimi azoke koluka chakosi wana ezalaki fo ya na kajibi to kote nini wana bandeko na nga pandake nazalaki ka wana na position ya kosalonge me nalali te mbala mona ozelaka papa dia ilanga kisi na mona papa moko ya mutu mwindo akoti na chambre bandeko na nga meme mulangi moni toloba ndeti ma ya mapamboli soki ezalaki marke oyo verre pe oyo yango bandako na nga ezalaki na baverre oyo na ndako na nga ezalaki na baverre oyo azwi namoni papa na ye akoti na chambre boye papa na doki nde na comprendre omo nde na se retrouver nde na se reposer na nga ka bona nazali na position ya kosalonge nazozela papa dia elanga kisi mbamona moni mutu akoti na chambre inconnu papa mobimba ya mutu mwindu donc seke nge elobake miso ya molimo efungwami nakomi komona siko makambo ya molimo papa na koti na kati bandeko na oyebisa bino nzambe na nga témoin makambo na oloba papa na akoti na kati ya chambre oyo nga nazalaki na portika ya chambre akoti wana asimbi mulangi ya mai oyo ezalaki wana ya mai mapamboli na verre oyo po verre oyo nde mutu ezalaki na ndako kuna akoti mbamo abina nga mwana abenga nga mwana papa mobimba ya mutu mwindu na yebi ye te akoti wana alobi na nga mwana ozobela nga nayebisi nga pe na répondre nga na bi nazoyoka tension ezanga ya komata esala nga bien te mbamo alobi na nga boye wana simbika mulangi boye nde nga nasimbi na verre boye abi na nga mwana otindi mobali no azwila okisi po mela nga nalobi natindi ye azwila nga kisi na mela abi na nga mwana yo oza na mai no oyo ya mapamboli oza na mai no oyo ya mapamboli ole oyebisa mobali na yo azwila yo kisi
malamu kutoloba na mobali na azwila o mai ya mapamboli atiela yango na verre bobondela okomisa yango kisi na yo ya tension omela okoyoka bien mwana nga bia bon nazoyiba naza na mai abi mai oyo obengaka mai ya mapamboli abi oyo asimbi bo abi oyo eza mai oyo obengaka mai ya mapamboli yebisa mobali na olo yebisa eke azwila o kisi ya tension omela mpona yebisa ye nde azwila yo mai oyo obengaka ya mapamboli atiela o na verre bobondela nango omela oloba na mai wana ekoma kisi ya tension nde mai wana ekokoma kisi ya tension yango nde ekobikisa yo koloba na ye te azwila o kisi zwa mai oyo nga na bia nabosanaki na bini nga bie na bo tosolola boye bandeko na nga mamba molimo ya limu takoso te nga bia nabosanaki kena na mai ya mapamboli ide kutu te ya solo na oyebisa ye apesanga mai ya mapamboli alobi wi bodeklare maloba boloba ekoma kisi ya tension yango ekokoma kisi ya tension ekobikiso na tension oza nango nde ayebisi nga boye alobi na nga mwana ozo se rappeler ke olobaki chaque le 6 avril obanda kotia mai nde nayebisi bino maloba nga nalobai na video na boye natikali kosambela te nzambe si chaque le 6 avril na lotia mai ka na video nde nalobaki nde naloba nange ebele bino bokanisa mambo nga naloba ebele ezalaka pamba nde na video wana lokwa nalobaka ebele nayebisi bato na banda kotia nde papa nalobi na nga mais mwana ozo se rappeler ke olobaki chaque le 6 avril yo bando tia mai na porti ngabi wi nazo se rappeler ke nalobai bon alobi kasi bongo olobaki pe ke mai na yo obando kobatela yango ti ekoma le 6 avril alotie lisusu nga bien alobaki bongo alobi me modèle boomela mai wana eza bongo te abi modèle bozomela mai wana ekosila avant le 6 avril abi nanga mai oyo bino boza nango ya mapamboli oyo obenga mai ya mapamboli zwaka kaka moke boye ye moko azotia nazomona na verre oyo kaka tie boye atiaki mesure oyo bandeko nanga atie boye alobi obondeli na mai oyo kaka oyo mesure oyo odeklare maloba olobi ke mai oyo ekoma kisi ya tension nde ozwi yango omeli alobi ke l'air yo ozobela il faut osala cure na yo banda kosala soko olobi ke na komela pendant 7 jours tongo midi pourquoi ozomela pendant 7 jours tongo midi pourquoi ozo respecter po ezokoma kisi so olobi ke osala kira 7 jours omelango tongo pourquoi ozomela tongo pourquoi respecter kotiaka ebele te po soko otie ebele ekokoma nango le 6 avril te ekosila yango wana fotiaka kaka mesure oyo alakisi nga mesure oyo po ekoma yo le 6 avril mpona wana na ina loba ndenge nini leri papa wana akotaki na chambre na nga wana si tomeli mai ya mapamboli na désordre nde tonda omela ngo kaka boye kututu ide kutu te ke ti le 6 avril ide te biso kaka tomela kaka papa na pourquoi loba apesi nga mesure oyo po atalaki mesure ya mai oyo nazalaki nango atalaki mesure ya mai oyo naza nango soki ye alobi na nga nasalela yango ki verre mobimba yebake ekoma nango ti le 6 avril te donc yango mpe motivaki nga ke malgré maloba nalobaki peut-être nga mona bosanaki na nga le 6 avril mosusu na nga natia na nga te peut-être po tala kutu nazobela tension nazokomitungisama ide kutu teke na mai ya mapamboli na ndako mpo nasalela mais papa wana oyo nayebi na nga te mais je crois kazaka basetre na biso je crois eza kaka basetre na biso bakufa kuna akoki kozala bon ozomona nde me abengai nga mwana nde après yango na ye nalobake ezalaki mesure mpo boloba te ke mama Deline ndo tobanda osalelaka mesure oyo te soki mai na yo ekomi mokie ndeti boye toza na quelques jours totikali na une semaine na quelques jours na exemple natikali na mesure oyo en tout cas soki naza na likambo na omela boye nosala mobimba te nosala boye
donc déjà to comprendre na o kaka papa na lobaki wana oya yaki wana na molimo. Donc mba moko oyebi ke leka papa na bimi to solo na papa na nde na oyebisa bino leka papa na bimi mba mo papa Didi azokota na chambre le azokota na chambre mba moko ngana bisi papa Didi tika kisi papa moko auchokota alobi na nga pesa nga maya mapamboli zwa maya mapamboli zwa ver alobi na nga kende tozo melango ebele ekoma le 6 avril te nasalaki video zo ebale nasalaki video na lobaki ke mai wana le 6 avril nyonso tobanda kotia papa oyo aye koloba na nga rapele nga yango donc chaque le 6 avril tobanda kotia esika nazwaki motivation ya kotiaka mai chaque le 6 avril bandeko na nga mai oyo mapamboli oyo tozo continuer wana bato msusu pe boyebi yango deja na betango deja nazo betela bino boye po tozo le 6 avril ezo ya kala mingi te na ba oyo totiaka deya maya mapamboli tokotia na ba oyo no botia te yango nazo pesa bino ba témoignage oyo témoignage mususu oyo na ina loba na bakisa témoignage wana po eza na bato oyo bolanda yango te na loba na yango te na baka na loba me na tikala koloba yango te bandeko na ngai ndenge na lobi bongo papa na ndenge aki koloba na nga komisa yango kisi na yo ya tension epi le na bande na tsali pe cure na nga tongo midi pourquoi pendant 7 jours en tout cas kuna komai na 7 jours te nazobonde aka na mai wana talaka surtout likambo bayebisi yo na molimo mama soko négligence ke baloka yo tension ekomaki bien wana toza 2020 nazomelaki mai na ngai oyo ezokoma kisi ya mapamboli ezokoma kisi ya tension nde mpe ezalaki soki ndeti nayoki mutu pasi na binzambe mai oyo ekoma kisi ya mutu pasi na meli na oyoka bien ale eloko nini yaki koleka kobanda 2020 wana bandeko na nga na tikalaki kobela sous tension te pona nini soki attention matinga na senti kaka maya mapamboli koma kisa tension na meli maya mapamboli na tikalaki kobela sous tension te na tikalaki komela sous kisa tension te si toye kokoma na 2020 si toye kokoma na 2022 pardon toye kokoma na 2022 na 2022 wana bandeko tension moko emataki nga na liaka likabwa mungwa nzambe pa lobaki ke mutu na mutu fo yeba nzoto no eloko ni nzoto no elingaka na eloko ni nzoto no elingaka te bino bana nga fu boza mayele boyeba ko étudier banzoto na bino yeba ke eloko oso na liango esala nga mabe eloko o alba banzoto na biso eza faible eloko o esala nga bien il faut to yeba nzamba lobaki bon bandeko na nga na yebi na nga bandaka likabwa mungwa nga na ngo toyoka na kate normalement likabwa mungwa so azoke na gauche nga fula ke na droite nga na ye toza séparé tokotambwa nzela mote likabwa mungwa mais naka na elenge ya kolia na liaki na olia pa likabu nga mona bi likaya bo mungwa non et puis na linga asko likabu bongwa eza mwa mungwa ezamba mpungu tomi bomaka nde esika sikoyo na ye kolia likabu ya mungwa tension le matenga ya oloba te wana 2022 po ekomaki chaque le 6 avril totiaka maya mapamboli po wana siko totiaki maya mapamboli première fois na totiaki na 2020 wana toyi kokoma avril ya 2021 avril ya 2021 totie maya mapamboli totiaki après papa Didi le azobondela pendant que azobondela aye komona amonaki papa Simon Kimbangu oyo aliputa azoya na clôture na biso lupango azoya ti akakomi na porte na biso ya lupango na se alaprès akomi kolo Yesu abi akomi na l'air akoti abi porte efungami te makoti azalaki na batu na sima na ye bazoya na ye liboso bazoya l'air bakomi wana l'air akoti na clôture wana batu wana siko bakotaki pe me batikalaki na se biso zaki na 4e étage
bazo matane papa amoni komi kolo Yesu. Kolo Yesu alataki robe à pembe mais yemoko pendant kaza na vision azo yoka babisi wana kolo Yesu. Donc papa kimbango azo ya rakoti na kati ya komi kolo Yesu nde abandi ko mata escalier na robe à pembe ko banda na mututi na makone robe à pembe et puis robe yana ezaki mulai lokola voile à l'après ezaki mulai lokola nde ba voile ezala à l'après bandi ko mata escalier là azo mata escalier robe wana ezo tikala kaka tellement eza mulai azo mata escalier robe etikali tina 4e étage abi azo pandaka obondela azo mona l'air akomi tina étage na biso robe wana etikali kana mabele robe wana etikali kana mabele na ba ange bazalaki wana na mabele wana à l'après sikoyo l'air papa di akomi wana akotaki te abaki akotaki te atelemi na libanda papa didi azomona ba mai o totiaki na porte wana déjà tosalaki ba mai wana ileki ba 3 jours 4 jours nde azomona donc nzambe azongisi na vision azolakisa makambo elekaki nasi boyebi ke bandoto ba vision ezaka makambo o eleka makambo ezosalama to o ekosalama ezaka ndenge wana donc nzambe azongisi na makambo o elekaki le totiaki ba mai na ba porte na biso amoni ba mai yango nde totandaki yango wana tofongolaki pe ba bouchon boye amoni mba mokolo Yesu Masiya atelemi libanda nde misu na ye ebandi ebimisi bekla moko boye wana tina na esika ba mai ezalaki moni milangi ya mai nde etemi misu na ye sikoyo bekla ezo eye tina mai boye do esali boye eye tina mai boye na mitu ya mai milangi boye ekei sous place mosusu ekei sous place mosusu donc ezosala misu na ye nde bekla mibale donc azotalatala mai wana moko na moko nde ezalaki yango bandeko fo kofongola mai ta mosusu na obosa lene oloba fo kofongola donc asalaki sikoyo ndenge wana Yesu Masiya mutu ayaki nde après wana papa di ayebisi nga de tala makambo namoni le nazosambela namoni bonga bi wawu balobaki basetre na biso basetre na biso mutu bakoya ko beni mai kolo Yesu nde mutu ayeko beni oh nzambe nde esika tozwaki mai mapambo mai wana toyebaki ke nzambe mutu kolo Yesu Masiya mutu abeni mai wana bandeko na nga nde naliaki likabwa mungu wana lokwa pesala miko ebeni na belaka te ide kutu so mai mapamboli te tension lere yaki o matanga tension mati na bondeli eloko te na bonde wana 2022 na bondeli eloko te bandeko nanga nasala de tension ko ondie kutu Seigneur nzambe nanga ondie ko ete ba vertige ozoko lokwa yo mozo mo pe ondie na koma te na pokwa na kisi na kemba mo pa médecin po wana na sala 2 ans na mela kisi te bandeko nanga na ke esaki ndenizela pardon na ndo mela kisi te malgré tension na mela kisi te malgré tension na mela kisi te po nazaki pe na kisi te lokwa nazaki na kondima ke nzambe sa bikisa ngai tension ozongi nga po na lemungwa kana mabondeli o ekokende na ona zomela mai ebele tension non so ti kuna pareil attention bando tale komi ta ba 20 pa ekati kuta pareil po ezoleka likolo minga binzambe na kufa oto nini tellement tension elekaki nga bato boyebi nga Badeline TV boyebi période on a kota hôpital tellement tension mataki makasi bandeko na nga nde elo nini yaki kosala e affecté nga musisa na zolo boyebi tension so eza komata na nzoto ya mutu eya mabe makasi ekobebisa bare ekobebisa muteme ekobebisa organe mo na nzoto nao ekokata o musisa na mutu osali hémorragie interne siko ngai eyaki siko kokata nga musisa na zolo awa bato boyebi yango période on a kota hôpital boyebi nzambelaka ekata nzoka musisa mo na zolo a après
nga pe na yeba te makile banjo sopana na zolo wana makila wana le bande ko sopana nazaki ta musukutu nazo ebandi ko bima tutu na banjo filmango na bengise Angel na video mama Angel tala makile zo bima na zo mama delimo ezo kita taka bande ko nanga nakangi zolo boye kokanga zolo kake papa eza étape moto olinga onte ko sepe na onte omoni zolo temo kanga mingi siko ekomi ko swa ekomi ko swa siko zolo et puis moko soko tie boye ozomona pe ke makila ozo melango oh Seigneur zolo ekomi na ko swa esali nga premier jour esali na tongo esali na pokwa tiki elobi na mosusu esali moko etiki deuxième jour esali etiki ka bongo na koti pe na internet ka pona koyeba pourquoi makile ezosopa na nga boye na zolo nde nayaki komona na babi bana mike mingi pe makile ebimaka bango boye moto so aza stressé boye nde nayaki komona pe tension pe esalaka pe bongo ngabi ok donc na kana nge kozala nde tension ezalaki nga eza nga ya komata seke yango ebimisi nga siko makila na zolo nzamba osala esila nango kobondelo wapi bandeko na nga mais rien troisième jour l'air ebandaki ebingai awa na otika te ngabi nzambe makile ya kosila nga boye likamni tema nakangi zo na lembi so po tie bozo mela makila ngo doki ozomona do osala likamba osala te après bandeko na nga na mukuse kana loba troisième jour wana loko ebandai kokata te tozalaki obligé ya okende hôpital sikoyo deja kala nzambe ayebisanga ke nakenda hôpital te nzambe ayebisanga bia deli nalinga kona hôpital te po maboka ba médecin eza kobeba nalinga te okenda hôpital so oza maladi bondela kaka zwa mai bondela na mai omela akoyebisanga mambo mai après quand même mais liboso ndolo banaka soki oza maladi bondela kaka obika no maboka ba médecin eza kobeba kokenda hôpital te nande ko comprendre te nga penza mema nga différent na mokili mokili toyebi ke toenda kobika na hôpital mais pas nzambe do mona kake so bondela kaka obika kokenda hôpital te ndaya ko koyebisanga ke so ozobela so aka mai obonde na mai omeli obika na yo kokenda hôpital te po maboka ba médecin eza kobeba na dingi te maboka wana kobeba simbaka nzoto na yo wana selon nzambe ndenga banda koloba na nga kala nanda pe o comprendre te ne après sikoyo lokola pe ekotaki deja nga wana kuno toyebi te ko non toyebi te nde toye koyeba hôpital ebebi lelo mais ekote nga ke nzamba loba na nga pona otosa nzambe loba na nga nakenda hôpital ta lingi te maboka ba médecin eza kobeba maboka ebele ya ba médecin eza kobeba lingi te simba nzoto na nga nde esika na bande na linga hôpital te mais nakawana tokomaki na suka ndeko na nga tokomaki na suka yo na yebisaka bana nzambe ke toza bato biso bana bilembo to bato kokenda hôpital te mais okawo okomi na suka bondela kende hôpital natikalaki na tongo wana makile ezosimba ezokata te banda tongo ebandaki ezokata te nazolesui ekomi nga mpasi moye nakange ya te na omotika onka ebima boye nzambe na nga o likamni na bondela après mbala moko nabengi papa Didier akati musala aya azwi nga na voiture aketika nga na hôpital la akotiki nga na hôpital lokwa nde pe makilango ebandeli na urgence makilango mpe nde bandeli kobima ebele bazalaki na shwa te bayambaki nga noki nde médecin wana alobi na nga eza tension nayebisi omelaki sa tension nga bi te mpo na nini oza médecin te to te mwana mwasi boye médecin wana elekaki ekokaki koleka si na salon na video so oluki video wana omona na ozongisa bino video yango makambo namonaka na hôpital nayebisa bino awa tokomi deya na 44 minutes nazosala des video so na 6 onoke na deuxième kaka na makambo tooloba oyo nde bandeko na ngai esika nakendaki hôpital mpo nazalaki na shwa te
kokoma na komi na hôpital wana namonaki o namonaki le na komi na hôpital wana babandi kopesa nga bakisi nde tension yaki kokita nga premier jour deuxième jour tension ekitaki na deuxième jour na butu nango ka tension ekitaki nde nabetela bino namona makambo na hôpital nazongisa video wana nazongisa ngo lelo ata lobi nazongisa ka mikolo bolanda témoignage wana eza vraiment témoignage nde nakende komona o namonaki na hôpital nzambe asalaki akokaki kosala na hôpital wana mpo naye kocomprendre mpe d'autre part nzambe mpe apermetaki nakende hôpital mpo nayeba makambo ezoleka na hôpital ok bon na mokuse nayaki kobima hôpital 5 jours après nabimi hôpital le nabimi hôpital nazongi ndako bandeko na nga tant nyonso oyo nazalaki na hôpital wana tension ekitaki nga ka mokwa liboso nakende na butu nango tension ekitaki ngai mpo bapesaki nga bakisi bapesi kisi ka na même air wana ekumela ete kiti alapres bandoki hôpital bayi koloka tension emati makasi ezokoka so kokita te nde bakomaki koperfuse ngai mpo tension ekita nde le na continue ezalaki mpo natika na hôpital nakota na hôpital nalongwa na urgence batia mpesa nga chambre ndele bayi kopesa nga chambre wana esika sikoyo ezalaki makambo namonaki na molimo naye kobima ntango wana nyonso wana tension na ngai ya kokita mais le jour nga nabimaki hôpital wana oyo ezalaki oyo babeli nango ozobima nde le jour wana tension na ngai emataki makasi nabimaki hôpital na tension 17 et pourtant ye moko médecin alobaki ke na tension na soki kaka kokomi na 15 te na okiti so na obimiso te mais nazalaki na batension ke 13 batikali kobimisa ngo hôpital te funa zaka na hôpital nasala baexamen soki ndeni bayi kobimisa nga na tension mokolo wana tension ezalaki 17 na oyebisa médecin mais tension na nga libauti otala ngo eza 17 ezalaki 16 ekomi 17 obima oza na obien na kamwe médecin oyo nzambe na nga nde kobima nabimaki hôpital na tension na nga me bapesaki nga bakisi ya komela bandeko na nga bapesaki nga bakisi ya komela video oyo naosala su deuxième video naoyebisa bino susu mpo nazalaki na problème ya fer naoyebisa bino susu nde nini nzambe adirectionne nga na kisi nini nakoomela mpo na fer esunga baoyo bazala na problème ya fer awa donc tokolanda a na deuxième vidéo donc na promette bino donc yo tala première vidéo otala pe deuxième bandeko na nga nde baexamen général basalaki nga nde médecin alobi na nga ke oza bien mais akomelaki nga ordonnance mpona bakisi ya tension agangeli nga fo omelaka ngo vi na omobimba we na otaleka nga biyebi no nga te na ye na ndako bandeko na nga tension ezalaki vraiment ya komata na bandi komela bakisi wana kaka oyo namelaki na hôpital tension ezokita ngai te nayebisa bino nzambe na likolo témoin tension ezokita te nameli kisi wana une semaine tension ya komata nake pa médecin traitant nake nayebisi médecin traitant wana na quartier na nga kaka nayebisi ye nga nalobi ke tala kisi na omela tension atali nga boye omela kisi nga na omela kisi abi non faut changer o kisi achange nga kisi nake na kisi wana nameli une semaine tension ya komata nazongi supa na ye achange kisi nake tension ya komata bandeko na nga leri pendant que na avant nakoma nakende pa médecin bongo nazwa kisi le nabimaki hôpital wana le nabimaki hôpital bandeko le nabimaki hôpital wana naye na ndako tension ezalaki ka ya komata bamédecin balobaki na nga boye balobi na nga lokola mpo batiaki nga eloko mo boye na zolo mpo na kokanga hémorragie sikoyo bayebisaki nga boye ke fo melaka ntango nyonso kaka kisi ya tension mpo lokola esali yo boye soki kaka tension na yo emati soki kaka tension na yo emati okoyoka okobima makila na zolo ebanda tout le temps kosala obongo mpo bamisisa oyo ezala na zolo awa ezalaka makasi te l'air déjà si ezwi trace bongo chaque fois soki tension emati yo makila ebanda kobima yo na zolo médecin alobai na ndenge wana nga nayebisi nga bebima nango te abi na nga mpo nga bi tension emata nango te bon abi na oyebi soki amelaka kisi na otaleka
bandeko na nga lesko na ye na ndako lo ni na koma ekoyoka na bimi hôpital les tension et matinga sous bongo pendant quelques jours tension ko mata soki makile nge bima e bando tsalo kwa o senti ndeti na kati musise titi alomuna mai bando bima mai le ezaki na zolo mwa mai bando bima nde mai zo bima na après mbamo makila wu bando tanga siko le na zongi na uti hôpital de situation moko oyo olingango te dérangement siko na lingaki te na zo bondela bandeko na nga nzambe ko permettre te ona na yoka zolo tutu na komuka kotambola na ndako nzambe na nga sunganga papa pona nini opinition to nini bonga soki ka pasi mona ko tuna ka nzambe za punition na sali yo nini na omotamboaka na ndako yo tutu ezosaka tutu na bengi bato tozali na bango na bengi bamama Angèle na bengi bandeko mosusu nga binde nalia bosambela mpona nga nakomi na suka zolo ezoningana nga na kati makili nge bima nga nzambe na nga Seigneur esunganga na bonde bandeko nakomaki na suka le nakomi na suka nazwi foto oyo bandeko na nga natie na mbetu nazwi cousin natie na sima natie foto liboso na nga nafukami 51 minutes na okata na oke na deuxième vidéo bomona makambo na mona na foto o bandeko na nga boyoka makambo na mona ki na foto o jour yango na koyebisa bino susu après su yango lisusu na tiaki su foto o kana na bondela kaka bongo na mona kisu yanga makambo tozoke na deuxième vidéo nzamba mona biso na kati o comme ça toke na deuxième vidéo na deuxième vidéo na osukisa na pesa bino témoignage na mona na foto oyo pe na pesa explication pona mabondeli o tozokota pona le 6 avril tozobanda yango dimanche o na minuit po tokoma na tongo ya lundi to banda yango na pesa mwa ba directive mke o tokosalela kolo amona biso toke na deuxième vidéo nzamba mona moko na moko kimia na Yesu Masia ezala na bino toke na deuxième vidéo bandeko na nga nazoloba na nga oya kozala convaincu asali o Saint-Esprit ko convaincre asali o Saint-Esprit ko convaincre te kosala na ote kosala no te po makambo o eza na foza na kondima na kati wana foza na kondima na kati wana dimanche na partageaki eloko moko na bandeko mateya ya dimanche na pesaki 2 rois de 20 à 22 Élisée asalelaki mungwa le mai ebebaki asalelaki mungwa asengaki sanya sika baya na mungwa abwakaki na kati ya mai wana mai ekomaki pure do na kondima na biso bana nzambe esengeli na biso tosalela pe bapratique eza mpona biso bana nzambe na kondimano osali bapratique monguna mpe asalelaka yango mais différence ezali biso eloko nyonso tosalaka na nkombo na Yesu lero ozozwa mai nzambe mai oyo nazobondela mai oyo ekoma kisi ya tension na nkombo na Yesu Masia namela epesanga kimia na komba tata mona molimo santu nazomela ngo omeli de biso tosalaka nyonso na kombo na Yesu pe na kondima nyonso na pesaki exemple ya Élisée nakendaki na Jean 9:1 à 7 na pesaki exemple ya Yesu Masia ye moko azwaki mabele na krasha na ye mabele na soya asangisaki atiaki mutu na misu pe atindi ekende kobwakama na mai eza pratique oyo basalaki na pesaki lisusu Jean 5:1 à 4 a tomonaki na piscine ya Betsaïda tomonaki angelu abandaki kwa kokita kuna ningisi mai mutu akokweya mutu ya liboso abiki do nzambe asalelaki mai wana ya Jourdain mpona kobikisa bato ozomona asalelaki mai wana mpo bana na ye babika nasi tozo comprendre mambo toloba de na piscine ya Betsaïda wana
donc nzambe angelo bande kokitana po bana na ye babika donc eza pratique ozomona donc biso bana nzambe toza bongo na Exode 14:15 Moïse asalelaki nzete na ye nzambe travaille na Moïse à travers nzete wana loba maloba bwa sala boy nzete esalaki donc yango wana biso tolobi ke ya oyo biso bana bilembo ba pratique eza pona biso monguna lokola ka ye atrishaka oyo ya nzambe yango wana tozomona ndenge monguna azoko kosala pe ba pratique mais biso tosala na kombo na Yesu na nguya molimo santo donc ya biso kute kosala koleka bango so toke na tanga kala bazaki na mai oyo purifiaka mai oyo ezo purifier bato donc mai oyo ezopesa purification oyo nzambe alobaki ke soki mutu asimbi ebembe mutu asali bo mutu aza mbindo asukola na mai ya purification ndenge moko na biso tozalaka etufe nini tosalaka mai pe otie pe mungu no bondeli nango elongoli etufuma elongoli mauvais sort elongoli oyo ekoki kolongola donc ndenge lobaki likambo sika eza te na nyonso wana toyei komona ke nalobelaki dimanche pe likambo ya makila na Yesu likambo makila na Yesu Masia so totali na Bible elobi na biso na 1 Jean 1:7-9 na Hébreu 9:13-14 babi na biso ke makila na Yesu nde mutu ezopetola biso na temps oyo tokomi eza susu ya kosala ya loi te eza susu na loi te po wana ezalaki loi wana ezalaki loi oyo nzambe alobaki ke so mutu aza nini ake komibwakama na mai biso na temps na biso eza temps ya loi te eza temps makila na Yesu nde ezosala napesaki exemple oyo na tokendaki Angola na mobali nanga toke na biloko ebele koteka tokomi kuna na Angola biloko ezoteka mbongo tozomona te biloko ezokena kosila nde nzambe kutu avant tu biloko ekoma katikati ayebisi ngabi Adeline ozomona ke bozo remake ke bozo pona oloba ngabi andeni tozoteka mbongo ezomona na to ndembo ezokende biso boye bo comprendre te nde nzambe ayekobisa ngabi Adeline ozoremake ke banda boye bobandi koteka mbongo bozo simba te na mabongo abi na oremaka bi yebisa mobali no bolamuka bozwa mai bobonde na mai bosukola maboko po maboko na bino babebisi nzamba répétaki 3 fois na semaine moko wana mais naboyaki yango po nini si bateya biso ke biloko wana eza pona biso te biso foto invoke ka makila na Yesu nde ekobikisa yango nalobaki dimanche ke na moment oyo so totali par rapport ya Ancien Testament nde bazalaki kosalela totali na Nouveau Testament yango nalobi ke eza futo zala directionné par le Saint-Esprit nzamba alobi na ngonga o na tie ba loi na nga na kati ya mitema na bino na tie ba loi na kati ya motema na bino soki loi Saint-Esprit o aza kati no a révélé que salela mai salela soki Saint-Esprit alobi na oke mai te sala boy sala bongo donc nga nazoyebisa bino makambo oyo ya mai oyo eza makambo na landi Nouveau Testament te na landi Ancien Testament te eza makambo molimo santo a révélé avant na eza la révélation boy na yebisi bino oyo na boyaki nzambe moko muta yebisinga na bino non ngaka le sang de Jésus ok mai wana combien fois nzamba bizwa mai belango ekoma makila na Yesu Masia obwaka na ndako esalamaka okobela makila na Yesu Masia nzambe na boki makila na Yesu Masia na ndako sans que obwaka mai oui eza nango normal eza bien mais milimo mususu ekobima kaka na pratique na lobaki dimanche l'église que batu musu bakufa lelo pona bayebaki ba pratique te base na nzambe bele bakufa po bayebaki ba pratique te bamemi bango na ba loge bakoti bango na ba loge inconsciemment bakomi bato science okiti po bayebaki ba pratique te ozomona donc yango wana ona kokaki koloba na bino nzambe amona moko na moko toke na deuxième vidéo merci.